Voilà, desejo a todos calorosas boas-vindas no Colomalamu na biso banso. Voilà, comme on a dit Kambulu, na ko répondre par rapport à mutuna ya réflexion, na ko pesa mbote na nga déjà na batali pe bala na réflexion nyonso pe na coach, manager, maman Rebecca M le Prince na source bo mo edemer samanda ile kibango. Awawa na zana Angola, Afrique, mboka na biso oyo elengi. Nga na répondre rapide pour mutuna. Déjà na bana na première mutuna o mama Rebecca tuna comme réflexion. Ezali ke na âge atuni âge nini mwana ko bala ko mobali ko mwasi pona ngai point de vue na ngai Kambulu mobali na 25 ans akoyi ko bala pona asa déjà ka mwa ba problème mike alors na 25 ans okota na étape moko pona kene nango tina ba 50 ans de place ndeki mobali te etelemaka wana selonga na mwasi ezo dépendre mutu par rapport à l'école ya mwasi na tango akala mama so na bala na ba 13 14 wana nga na mona ngo pesa ka mo un peu too much ngai na makanisi na bake eliboso mwana zo kanisa ndenge nini bana ndeto bota to bake mwana oyo aza mwasi mazana ki mama na kati mwana sengina no yekola nga na koloba ke naja 17 18 ans okoyi kubala na yo soki maturité na mutu ezali wana za premier point o ezali mutu na liboso. Deuxième mutu ezali ke ba étape ya mariage nga étape ya mariage nga na zo sosola lelo tellement na ko mukolo boye na koloba moko par rapport pene na tanga bible na chrétien na za kwa fumu tsako te nga ndima bible mfumu tsako ndima bible te wana mamuna ye alors ngai comme mu Kristo na yebi ke mbongo libala ya ngonde ezali vraiment libala présentation OK ezali libala te ezali ne ko ya kotalisa famille ke na sepeli na mwana na bino to na lingi na senga loboko ya mwana na bino ndenge nga na ebele me libala nga na baizaka moko o ezali mbongo libala o ba papa to ba parents ko reconnaître que yo lingo bala mwana bango o na biloko ba accept to ba ndimi ba oyo ba kosengo par rapport ba coutume ya bikolo na bikolo ezalaka vrai libala ya mwana elamba ya pembe ya mariage nga pe na kota yango doute lelo wana na yebi yango mais wana kutu na bible pe ezate na yete so wafondongo na mboka nini soko pe uta wapi na yebi pete mais na ndima ngo vraiment te ke yango eza obligé mais ya leta na ninga biblia pe ekoza na ninga kurudimba ya leta saka pona ba reconnaître que adresse oyo eza na couple oyo biloko na bango eza ensemble ya bato na mibale donc pe na lobaka ke ba faire yango eza bongo. Voilà ngana mukuse na pesi kaka message na ngake na âge mobile 25 ans pona ngai mwasi 17 à 18 ans soki pe otali de ki mutu na ezo sala déjà mala pona mwasi sala da mukola mobile ata baza bana mike. Merci na pesi mbote na mukili mobimba wana ngana osepela na moya ya Afrika. Cheers.